temps de faire nos bagages que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter? Car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié. Ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Abi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya mari si akena ye misa mungolo we. Tala tango ebebi ye o. Papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto we si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Uze Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te. Tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te. Abangaka peleki te. Abangaka motambongo te. Yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso. Tango ekoleka lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomo. Moninga,
tangwe koleka kolonyoso bato bakokealela pona nini alela pona nini tangwe zakoleka tangwe zakoleka tangwe zakoleka le temps passe Alvin et Béa tala tango ekoleka nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka le temps passe. Bonsoir Ndeko. Bonsoir. Ndeko tomono elia matanga awa Mama Kapi azana ne pas non. Bon, Mama Kapi aza mama moko tofandaki na lupangu awa azalaki bayres na biso tofandi mata mulai ti. Combien des années? Wana ata ba 7 ans je crois tofandi na eta mulai ti toye kolongwa tomonaki ndako ezala mukie me ya bandeka kobondela biso tofanda nde toyo longwa awa totikaleka na relation. Donc nazo kata koloba te à chaque fois na bandaki koya awa omona zo tuna ngai boni mputo aza bien jour suka to mona na ki esalaki le 2 janvier na yaki awa kotala bango na kuti wala kuta zo tumbolanga oye linga nini kana ebisete na yeka kotala bino ko pesa bino ba meilleur ve na ebisinga sombelanga te loko omela bite mama na koya na sombela yo na oya les jours skangane to mona na ki liwa ne vraiment esalinga vraiment pasi esalinga pasi makasi po na zone matete siko na zone mate à chaque fois la zoya na zotala la porte place azalaki soko bande mako ya manga bien azoya mara boni mputu muno ya piso ba conseil mama moko malamu na ebite liwa ne vraiment esalinga pasi makasi na zone. Souvenir ni ya Mama Kapi ozana. Souvenir nazana na ngopo na Mama Kapi babola munika ba bien fait na ekaka tofanda na lupangu awa ezaki ndeza baba yares musuko soanisa bato yezalaki bongo te azalaki vraiment bien na biso lokoba na malamu liwane mapasse na zondi mateke Mama Kapi akufi na zondi mate eza vraiment sangwa passe makasi jour ezuka kutu na 6h na lamuki kabona mbetu ndati na ko telefone sonné ba bengo Mama Kapi akufi na zondi mate na ko nzrenera mutu ekata na zondi mate tina ye awa na zondi makaka te na zondi mate Mama Kapi akufi na ebite so na lobanini mpona mama wana nzambe kaka yamba ye molimo ne pe mana kimia suwe na biso nyonso ezaka yango wana. OK, merci. Merci. Awa sangwa maman. En fait, c'est déjà la famille. C'était vraiment dur. Moi, je me rappelle jour en on a mon acquis avant Koufa. Le collègue passe à l'acquis que je salis. Avant d'acquis, on a ça fait longtemps. Ma fille, pour la mère, souvent ma copine. En fait, ça m'a vraiment blessé. C'est pas seulement eux qui ont perdu une mère. Même la venue, ils sont perdre vraiment maman. Une maman formidable, intelligente, humble. Donc, maman Moulou a bon c'est vraiment pas facile, mais tout ce que je demanderais à Alvin et à toute la famille d'être forte, c'est la vie. Souvenir maman vraiment malade mozana. Ah, bah souvenir maman Kapi c'est belé, hein, vraiment c'est belé. Na âge na biso za deke mon kolo fo pesa imbote. Maman Kapi to beta ke kara. Et au moment où bano ke le mutaka, ya boni, okina soni binzambi. Fena bana pesa na imbote ngamoko. Donc, une maman très gentille, aimable. Je me souviens de rester fort. Je sais que c'est pas facile, rester orphelin par rapport à la qualité à maman bélité, du coup comme ça à Koufi, je sais pas. Tout le monde que je peux dire est soulagé Bangote. Mais tout ce que moi je vais demander d'abord à Dieu, après ça va il y a surpassé le moment où en fait. OK, merci beaucoup. Je vous en prie.
faire son art. À quoi bon tout gagner de me sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo etala bato bakoleka tango ekomema ngai tango ekomema tango ekotika moto te bakulutu bayakala basi bakende moninga tala tango ekomema Papi Charles Mombaya si akenda kala otango eza komema ya mari si akena ye misa mungolo we tala tango ebemi ye papa de baba si akenda kala tango eza koleka ale moloto we si akenda kala po tango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka moto mbongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa etango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka ndengela bomoi na yo epana yawe tango ekomema ndengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe Moninga Moninga tala tango ekomema Moninga tala tango ekoleka Moninga tala tango ekomema Moninga tala tango ekomema tango ekotika moto te Nengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais Nengela bomoi Moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokealela mpona alela mpona tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin et Béa tala tango ekoleka nabongisa bomo nanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka le temps passe mbote na bino balandi nyonso ya la voix céleste mbote ba nyonso Alvin Beya TV balandi ya bakolo masolo balandi ya Biano News na pesi bino mbote bisiko so bozwami merci pour bozo komela biso merci pour bozo tinda ba message à soutien na bino na ba chaîne nene o bolandaka partout dans le monde bisiko so bozomaka ces derniers temps bo moni tozo diffuser ba image té tozo cha ba information té c'est parce que tout ko bungisa maman na biso maman abota Alvin Beya maman abota Jonathan Mukwaya bienvenue Biano donc tout ce qu'on perdrait à Kufaki le 6 février 2020 on perdra qui maman a vu son tongo et en ces derniers temps
ba image ezoleka te na bachaine na biso minene bomesana kolanda awa toza na lie ya matanga bisika wapi mama anda koreside na matonge. C'est pour cela tokiti na caméra na biso mokona lelo malgré choc malgré pasi tomeka kozwa interview na bandeko bazwa koranda biso visite chaque jour. Naza na John Kamande awa toluka tobalanse micro na biso tokozwa mwa interview na bandeko nyonso bazwa kobetela biso to awa bandeko bazwa koranda biso visite tomoni présence ya bato ebele awa tokotambusa caméra na biso mpona kozwa bango bainterview. John Kamande edengai tokotambusa micro na biso tozwa mwa bainterview na banyonso baye koranda biso visite. Mbote Papa Max. Mbote ndeko na ngai. Papa Max tomoni on alia matanga awa sango ya matanga ya mama oyambaki on lengini. D'abord na pesio merci pour la question tuninga ndeko Alvin. C'est notre frère, c'est un ami, azan ndeko mona linga mingi. Et abenga inga pour na yebisanga que maman abouti notre maman. Nzamba sepela ki kobenga et lokola moto sango liwa ya lilaka ndenge biso tolobaka esalaki mpasi na motema. Mais eza na passage mo eza na Bible, je crois en Ecclésiaste, où le bien était l'homme n'est pas le maître de son souffle, il n'a aucun pouvoir de le retenir. Donc nana bokondi likola montre nanga po eza yanga okosenga nga na kopesa comme mpe na koboya po eza yanga. Mais pema eza yo te eza yanga te yango na baka toujours so nzambe alingi tokutana. Pourquoi so nzambe alingi tokutana lobi pamba te pema oyo toza nango kolo nango aza aozango à n'importe quel moment à n'importe quelle circonstance nana osambisa yo oza nani. Donc pema juste comprendre que pema toza nango batiaka rotia kolo nango nzambe ayi kote yango à n'importe quel moment. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt de nous préparer, d'être prêts, tebi mukolote, tebi pengongate. Et là comme baleza que pour nangai, c'est vrai zali pasi beaucoup fait la maman, mais je suis dans la joie pour la simple raison que maman a salé musala. Ça musala munene, famille balvin babotami neuf et bango nyonso batangi ba classe, ce sont des responsables. Et là misat na lobara ke ne bibelobi bolela na babaza kolela na sinde ko Alvin azali bénédiction pour na biso. C'est un frère bien azo songa biso na bémission, c'est un commando, c'est un soldat de Christ. Alvin a toujours prêt na ba événement. Maman akufi et ba onyo soto balinga Alvin ba onyo so ba pambwama na musala Alvin ezape sengo to kunda maman o ensemble o na dra o na cercueil o na moi J o na moi boya pote toza ba africain na kanisi ete kosala bien. Merci frère Max. Message na banyo so ba Rolanda yo famille mu ko msu pesa libanda mboka mon message nyo ko na célèbre. To présenter mon cas ba condoléances na bité ko kofi la maman to ba africain bana mon ata kola na attachement mingi pa ya maman eska bazali nzamba consoler nzamba pesa kimia. Mais pour la libota ya ndeko Alvin Beya, la maman est partie. Cela signifie qu'un jour X a okende, Y a okende. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à nous préparer pour la simple raison que toyebi moi moké est passé mais lobby toyebi angote. So tali que ndenge maman kofi au moins que azabela pendate akene matanga et puis par la suite ko kufomo mambango ndenge zala. Alors to nzamba songa biso nzamba pesa kimia na libota ya Alvin baleki na ina bayaya na ye ba mama kulutu ba maleki bandeko na nyonso nzamba pesa kimia tozali wana de temps en temps wana oya comme c'est notre frère sa maman est partie c'est aussi notre maman pamba te toza africain tout le temps au titre okunda tozala zala awa pour ko soutenir ndeko na biso pour ko encadrer ndeko na biso pour ko encourager ndeko na biso pour fortifier plein de connexions, tozali bapaya, tebi mokolote, tebi ngongate. Na profiter pour nous passer sa message na bakondi mboka. Liwa ndeko nanga atabati au 40 jours, ataba sali day national, ataba que le long a parlé du peuple ça et le remota, atabati au héros national. So iba nzambe te au salani. Yango bino mozolanda biso bakondi mboka surtout. Bozana bolingo mboka, bosala malamu.
wana bozana bomoi liwa elakaka te toyebaka bamusée baprêtre bagaza bamobutu nandima mobutu akokufa mobutu bakufa donc yo mpe kokufa un jour mais il faudrait que jour oyo nzambe azobenga yo toya botoloba ah Seigneur nous te bénissons mpona mosala monene oyo maman asali ndeko asali est-ce que bino bakonza mboko boolanda biso est-ce que bajour nzambe abenga bino surtout na moment oyo tokoloba mpe ke non ah nkolo merci na ondima ta mpo bonyokola biso bosakaka na molimo na biso bino bozotonga baimmeuble bino botinda bana na poto na bacondition ya bien toa contre bana na bino te mibotala nde tonyokwama papa surtout mikolo kende na mort hôpital général tozongela yango après parce que tobeyaka liwa otala solo eza na solo solo eza na mort okoka te j'étais là hier solo hôpital eza lokola fulu etambola partout esa bakonzi na biso bamonaka te quel eza mitema nzambe apesa bino wana ezaka avango tolobela yango après. Merci beaucoup frère Max. Mbote papa Marquis. Oui, mbote ndeko. Papa tomoni on ali ya matanga awa sango matanga mama oyambaki ngo ndengini. Ezalaki vraiment pasi tango nazwi sango wana ekuti ngai nazalaki neko préparer na kende prière mo quelque part ndeko moko abenga na téléphone ye kutazoluka vérifier information pananga et du coup na bisi no kata et puis ngata na kotika sur internet na yo komona sango oyo bon déjà na milobela kingabi ah wezelo mombo ekomi ya mbala kata eza très brusque parce que ce moment est malade je crois que ndeko Alvin ko kozanga te ko informer biso directement je commence à appeler ndeko Alvin bon ayambaki te na moment là j'ai compris 30 minutes après le roi balance une vidéo moi sur YouTube batindelinga et puis j'ai vérifié na monique non te perdre maman alors bible zolo banabiso tolela na bao bazolela bible zolo ba mieux qui na day qui na fête et puis fallait to kabola mawana ndeko na biso voilà pourquoi monito zawa bien que ba programme nani et comme na sukate mais nous sommes déjà là pour na ko kabola mawa na libota ndeko na biso ah tu perdre maman est vraiment il y a un des vraiment moins essentiel message nous connaissons na famille mko nyonso ba Holanda même libanda mboka bande ko nyonso ba Holanda biso na kati ya libota nzambe ya consoler bango na ko profiter pe ko lancer message na bande ko nyonso o ba Holanda biso baza ba membre ya famille toté mais ba profiter ko landa interview oyo ezakaka interview oyo pousser ngai par le Saint-Esprit na bisa bande ko nyonso ba se préparer parce que nzela o ezanzela biso nyonso ekokuta yo na tongo na pourquoi il faut pas oublier que molimo na yo ekokende wapi donc il faut que bande ko nyonso ba kolanda biso ba yeba déjà ko se préparer ndenge tozo tambola boye ata yeso ayele loteli we ko zwa yo yeso ko yanele lote c'est pas un problème mais lui ko zwa yo molimo no ekende wapi donc bande ko nyonso ba kolanda biso ba yeba ko se préparer kopesa bo moina bango pa yesu masia parce que ndenge mama ke lelo lobe kozala yo mutozola ndanga lobe kozala ngai lobe kozala ndeko kuna voilà un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour prophète. Bonjour prophète Fata tomoni on ali ya matanga awa sango ya mama kapi yambaki on lengini. Oui, ça fait très mal et un baki sango oyo jour information ya matanga mama kapi qui mama kapi a kofi. Ça l'a passé ma casse parce que avant les jours J tout ça la guinaé c'est une maman oyo à chaque fois que tout banda kutanaye elle me prodiguait des fois des conseils prophète mon il faut botambola boyo mon il faut tambola boyo et moi je me disais que c'est là qui ba conseil à sous kabanda kopé ça et ça fait très mal pourquoi parce que liwa isa nzela mutunyoso c'est un vêtement que tout le monde a la tango mais ils en ont battant où ils ont bien permettre à mon sénamou à kende pétant où ils ont permettre à sénamou à vivre c'est-à-dire famille nyoso place bazali vraiment tout y est dans le côté corps illimité tout compatir déjà dans les bota tout ça voilà sur les champs la bande de konyoso il y a famille mokoya konyoso et ça livre vraiment pas si mais importé ça que tout s'est préparé kaka pourquoi parce que tout monde sait que l'éternel a sénamou yazate et ils sont tout ces calés de ils ont un enseignement ils ont pesa biso encore un message qui tomi lengela kaka parce qu'après les wa to bité surtout qui wapi c'est-à-dire muta milenge là déjà des mama kapi akei et ça li passe tout lo bana passe dans mutema
c'est une maman qui est vraiment modèle pour Nabiso. De tous en akata libota oyo nebike Nzambalo la Azanabiso longo. Merci beaucoup. Nzambalo la pambola. Delix Sarlo, journaliste international, haute dimension, Tomonio Awa, Namatongi, Sangwaliwa Mama, Yamekololengini. Sangwaliwa Mama, Saliso Pass, Alvin Beaza Masalanga, et puis Jonathan Moukoya, Aza assistant à la médiatique, dans la visibilité, Bibi Agence dans les acteurs du terrain, donc l'idée c'est notre priorité. Maman Ake, c'était pas encore le moment, mais elle est partie donc paix à son âme, paix divinement à son âme, parce que elle était une mère très gentille. C'est ma petite sœur, c'est la femme de mon neveu Givenchy. Nous sommes venus au CACD, donc c'est un peu ça. Donc je présente mes sincères condoléances tout d'abord à Alvin Béa, à Jonathan Moukoya, à Dadi Toureffel, les journalistes de la famille Moukoya, Moukoya Nyostou. Donc on a vu mère à Kelola. Et ça, on passe mes bisous pour mère à Kelola parce qu'elle était très gentille. Enthousiasme azaki na sengo ya kosakana te ko ya mabata ndinga kosakana te akoya kolambela bino akoya kopesa bino akoya kokabela bino akoya koorienter bino azaki mama moko boye ande kolinga toujours bana baza na sengo yango zolo mona lo ba vina eso ko panzana eso ko kende partout au travers le monde parce que pour la maman Kapi Kapinga. Donc, dans le famille, base à la courage, ce sont des choses qui arrivent et ça part, ça ne restera pas éternellement. Parce que nous tous là, on est tous le pèlerin. On a la réserve de l'éternel, Moïse Mbiye, que la réserve de sa mission à Bisso. Enfin, que nous sommes bon, maman, assisté Tanaye, à Kenny na Lola, la minute ça permet d'en coloyer. Donc, ça fait vraiment très mal. Donc, c'est pour cela que quand on a présenté ma condoléance à Alvin Béa, à Adomosa, à Ndeko Alvin Béa, un grand journaliste, il y a Mboka Nabiso Gongo. Donc, merci à Cédric Ngomba tout accompagné. Merci à Jiba, merci à Adomosa. Tu présentes quand même tes condoléances, non? Bonjour papa. Bonjour. Comment on va Hollande? Koko Yoka. Koko Sangwaliwa ya mama Kapi oyeme ololengeni. Bon, eza likambo moko e komeli biso eza ya pasi makasi et donc même lolenge ko expliquer ngo to zokoka penza te parce que mama Kapi aza mutu oyo aza mama moko mama ya batu nyonso. Et ngai na zwa grâce ya kovanda na ndako mama Kapi na yebi nini oyo tonani o mama Kapi azalaki mama oyo jamais omoni na différence que oyo nde abimi na libumu na ngai ou bien oyo te et na bande kovanda na ndako mama Kapi et réellement lokola vraiment yaya ya baleki oyo bana o mama Kapi ya boti et vraiment en famille et loko oyo marquera ngai ti lelo mama Kapi azalaki mama oyo soka lambi biloko aozela yote oya ko réclamer ko zoka nzala po peso biloko kolia et puis akozela teke yo oya osenga biloko yo moko zwango memango. Donc à Rolamba et puis moi je suis penda biloko aye nango ti place yo zalaki. Donc to père de maman nga personnellement na père de maman nangai et parce que maman a koufi jour oyo nga na perdaki petit frère nangai consanguin donc petit frère nangai propre et maman ayaki na leki nanga mususu o mama boti Alain ba yaki kolandanga na matanga et c'était le jour là tanga zongi na ndaku ya Alain ndepe akongo sa ba convulsion ti akei pe akufi et na ebandeli bandai ko toucher nga makasi. Pourquoi cet incident pouvait arriver que tangu maman ayaki kolandanga mwana na matanga? Est-ce que bosolane na matanga? Oui, tangu bakomi na yambi bango na pesi bango mbote na tokoti na kati parce qu'il fallait kina kende ko présenter maman et pas ya maman aboti ngai
tokenda ngana Alain toke na présenter bango na bi o maman nangai maman Kapi maman Alvin parce que maman nangai ayebi Alvin très bien donc Alvin azali pe mwana ya maman nangai donc ndenga pe azali mwana ya maman Kapi donc c'est ça et nabisi maman Alvin yeyo maman sepeli ba yambani et nabisi grand frère Alvin yeyo et tozui tobimi mais maman yatikalaki na kati ya salle parce que libanda moi malili ya na kati ya salle engana Alain tobimi libanda tobandi ko solo la petit ndenge pe tolalaki et nde ko arrivé que na batongo tang bazongi makambo wana ekomi donc eza likambo pasi makasi ko père de maman lokola maman Kapi et ba maman boye baza mingi te na mokili ba maman boye baza mingi te na mokili donc tobungisi maman yabana ebele maman oyabi ko sangisa batu et na ebandi da mando salanga pasi komona que incident s'est passé juste tant maman ayaki pa na ngai ebande ko toucher ngai mais après na vandi na solola ki même na Alain parce que Alain pa bande ko lela makasi komona que maman aye ko kufaye na maboko tu vois et na ko isa Alain lo komona lobby nga personnellement et ça nga pas si makasi mais par après na meki ko yebisa nzambe asosolisa ngai quel est le message oyo nzambe alingai ko pesa ngai à travers les kama oyo komeli biso et par après j'ai compris que c'était un message oyo maman alinga talisa ngai que Coco tu es mon fils Coco nazo kende metala bandeko na yo na tiki bino ensemble donc bozana bomoko bozala ensemble c'est vrai que bisika oyo batu bazali toujours il peut y avoir des petites contradictions mais boye baka toujours ko surmonter yango donc pona nga na monaki eza lokola mama ayaki na suka pona ayande ko zwangai Koko tala bandeko na yo libota na yo yango yo et na bisi Alain. Et pourquoi tu peux te demander, mais pour nani maman a koufna maboko nao. Effectivement, ici à Kinshasa, parce que moi na ouel bosu maman boti templar nde konangai ya zalakite, azana déplacement, aujourd'hui nde konangai ya moi si philo, ya azana Londres, aujourd'hui Possien, azana France, et après Possien c'est Alain. Nabisi Alain. Maman tellement que azaki muto ande ko sambela mingi ya nzambe et mutema nezaki polele nzela nezaki malamu c'est sûr ayebaki déjà kazokende mais aboyaki likama wana ekoma bisika baleki bazali bisika ba koko na bazali bisika bana basi bazali ba okoka ko supporter yango te c'est ainsi que a insistaki que boyaka matanga parce que allez même c'est maman bi maman te to kokende ta lobby tout ça bo maman a insisté te to kende kaka to kende et puis tout ala lobby vaut mieux kokende na place où batu bazolela que kokende place à Bisengo ozomo a insisté tina suka babimi 23h ozomo donc même si Alain maman voulait que makambwana et s'est passé et pas non parce que c'est toi le grand frère yondo tikala ke lokola yaya responsable a préféré que makambwana et koma et pas na yo et maman zalaki sûr que toi tu pouvais supporter makambwana et puis ko zala lokola mutu oyo ako calmer ko apaiser pe bandeko mususu donc c'est comme ça que ngai na comprendre liwa ya maman na suka parce que ça là il passe makasi mais tant na analyser j'ai compris que c'est ça le message oyo maman a tikeli biso tozala bomoko tozala na bolingo c'est vrai to perdre maman physiquement mais to perdre ba qualité à maman te to perdre bolingo o maman zaki nango te donc atikeli biso yango et biso bato to tikala nango to tikala bomoko la famille est toujours unie soudée et je crois moi je suis convaincu que les derniers jours lorsque le Seigneur Jésus reviendra dans sa gloire tokokutana maman et longo et tokena lola. Merci beaucoup. Merci papa.
Bonjour. Bonjour Nekwado. Tout le monde est en résidence à place maman de Kofanda. Ben impression que vous avez dit c'est ngwa maman pour yamba kon lengeni. Premièrement Nekwado et ça qui se passe si koleka mingi parce que ngana ko ba kina zaki na palais. Jour on to zaki na maman ne mara to ki boulot to ki ba palais. Ko zonga na biso lom na tongo ko ya botukuta mandala non maman ki. Donc et ça il faut vraiment pas ya koleka ya ko sakanate. Donc l'IWA est tellement fort, vraiment on n'avait pas arrivé vraiment à supporter pour la couronne. Donc ça il faut n'a pas ce que les kamakas. Donc il y a un soutenir de Konabiso Alvin, ou azali journalistes dans Katamboka Congo, partout ailleurs, Australie, États-Unis, partout où Ayebani, de quoi Alvin, il y a un monde qui va défiler, il y a grands journalistes où Yamboka Oyo, bazo beta tourne de quoi ado parce que eza loi Oyo simami les yeux de Konabiso journalistes photo ya. Message nous lancé na famille ko nyonso na bande nyonso bali banda mboka ba Hollande. Ne message na ko pesa na famille ko ya nyonso pe bande ko nyonso ba journaliste to kufeli. Maman na biso, maman famille ko ya, maman kapela ko maman na biso nyonso. Zomona o nazomona Jonathan ko ya nazomona Biano yemoko, nazomona Ezer, nazomona Do, yo za pembe na biso. Baza tellement ébélé donc et c'est la passe mingi na lancer message na bande ko na biso ba na biso libana mboka partout vraiment ndebo soutenir biso parce que ndeko na biso akufeli et yango zo ba défiler il y a ba plusieurs journalistes on ba défiler il y a ba musiciens ba pasteurs parce que ndeko na biso Alvin ayebana ki trop na maman so kapi vraiment na lancer message wana vraiment famille et la kimia maman qui mais biso plutôt tikal pe susu to sunga pe tina suka. Merci beaucoup ndeko. Merci beaucoup. So tuna bande ko nyonso bana fana maman kapi na veni et on peut to bengi maman tout ko retourner mo ba question. Bonjour ndeko. Bonjour papa. Maman yo fandi wa. Nga vana boyera numéro 6 naza bayera maman na ngai kapi kapinga. Ofanda na maman ndenge nini na kasal pang. Na kasal pang na fanda na maman na na yebi façon ko nakoki ko lobate. Loi maman non ezo sabiso non émotion makasi. Maman belité mercredi kutu ya avant loi na avant ya déplacer abima kende matanga tozalaki na ye na kende osoma biloko nanga koteka ya koti na ndako to sololi azwi kikalungu kutu ya kotikela ngai ba biloko oyo taki soki poto ya talisi ngai ake azongeni ngata 4 tout to sololi très bien pe maman ke ngana zaki kutu na marché babenga ngamba moko ke maman akufi elekila kinga makasi kutu nde nazala na perdre téléphone na ngai na lela ki makasi eleke ninga liwa mama eleke mama moko na ebite façon na kokoloba ata na vanda na batu na fute na babisika mais na vanda na mama na nga bien oyeba te ke oyo mwana oyo locataire oyo na azozwa biso nyonso tu ndenge moko na kati ya lopango mama moko malamu mingi lobani yo relancer na banyoso ba Hollande yo na famille moko nyonso babungisi mama na bango eloko na kosenga makasi na famille oyo balanda bizaleli ya mama oyo batala lolenge ndenge mama avandaki na biso ndenge mama azali na komikitisa ndenge mama azali kozwa biso nyonso tu bana na ye na kati na esika bazwa exemple ya mama mpe bakangamana eloko na kosenga bakangamana na nzambe ya mama oyo mpo mama oyo mpenza atalisami ke azalaki mpenza ya solo mama ayebaki azalaki kati na liloba mama ayebi liloba makasi. Merci beaucoup maman. Merci papa. Toujours dans l'avenir, toujours tambola, toujours moi impression par rapport à battu sur bébé na maman, et on peut tuer pas ya ndiko to moni afan to retourner pas question par rapport à liwa ya maman, so ka mbele ngo ndenge ni so kaza ki wapi, so bébé na maman so pe ndeko so na maman. Bonjour ndeko. Bonjour mon frère. Kombo na banyo so ba Hollande. Kombo na JC Azwele. Liwa ya maman yamba ki onde ni pour nous za bande kwa quartier bo fa na maman. Quand ndenge olobi eza enga na prena liwa. Donc, après, vraiment avec un cœur brisé, quoi. Donc, Sangwaliwane, ça lui passe, ça lui vraiment passe, ma casse, mon toit bellité. Donc, on va prendre un gros caboué qui est à Koufi. Donc, ils allaient choc, mot très dire. Et si c'est toi, on a passé ma casse, na mitema. Merci. Message nous lancé na famille Mouko Agnon sur Hollande. Bon, on a courage, on est ensemble, on est là en train de partager un moment où on a bango, bango que
nous sommes une famille, tous toujours wana pour consoler bango. Nandengo biso to consoler bango, mais consolation makasi ezaka Nzambe a fortifié bango simba mitema na bango, donc c'est ça quoi. Merci beaucoup. Merci. Tous toujours en allié matanga, tous en résidence, et pas votre maman et kofanda, et pas nous sommes toujours rendre visite, et pas nous sommes biso petozali, chaque jour tous les cas awa na matongi ska maman de kofanda, toujours me rappeler que na question, na banyo so ba ki na maman chaque jour na veni, et on te dit pour le candidat ko Joël peut to continuer ba question par rapport ya liwa maman, ayambela ki liwa ngo wapi, izaki ndenge nini, ayeba na maman ndenge nini. Bonjour ndeko. Bonjour ndeko ado. Maman Kapi ebeleki wapi wambi sango ya liwa maman wapi? Maman Kapi aza vraiment maman oyo aboko libiso. Oyo aboko libiso nyonso bien maman Kapi. Si sango ya liwa maman ezwi ngai na poni na 5 heures. Ndeko na nga bienvenue azo kola musangai Joël yoka sango oyo. Na bisango nini na bima na moni cousin na ngai ndeko na ngai bienvenue kolela. Akopesa nga sango ke no mama tiki biso na ndimaki yango te parce que tozalaki na mama lobi bien na tongo boito ka mama kufi nde to komiti na esika wana totala boto moni te vraiment mama kufi sanga mama pene pesi pasi na motema pasi vraiment toza vraiment famille nyonso toza inconsolable vraiment. Pourquoi maman tanga zande ni bino toza bato avenir donc tozo zelana no bakolo baya pour grand frère Azati azali na déplacement akoki kokoma lelo tolobi na tongo soki akomi nde tokofanda tokosolola na ba noko na ba papa nde tokozwa moi compromis mo pour na dei so ba mkoloni. Merci beaucoup ndeko. Merci frère Ado. Ezer Kaya tozaki na yo tofanda ina mama bien na kenda ina mama sango liwa mama waki ngondeni. Ado je sais pas ce qui nous amène à te bisoni. Tu sais tous allez la maman la nuit toute la nuit tous allez na yo pe histoire des là qui maman fanda na kwente Jean to bi maman bi na le pang to fanya na kwenda kutobeta masul to seka tine te que tiga maman la pesa matanga pa ya grand frère Alain pour qu'il na matanga na habité il a fallu seulement fanda na biso pas c'est ce que adieu tout je comprends pas. Je trouve que comme c'est une histoire peut-être un film bazo raconter parce que ça fait très mal. Maman Kapi c'est une maman oyo so fandi nae oye bati wapi mwana wapi koko wapi muninga mwana. C'était une maman très sociale, une maman motivatrice, une maman qui aimait que eza la bana nae biologique, eza la baninga bana nae ba propulser. Il disait toujours aller étudier, car c'est le travail car c'est les études qui donnent le travail. Pour faire un moutou, kabona moutou 22h et le matin t'appelle qui maman kofeo kandeni. Ça fait très mal. Donc mes condoléances à la famille biologique, la bande de connaissances va soutenir biso. Ça fait très mal comme je dis toujours, parce que une mort subite comme ça. Ceux qui essaient qui étaient dans le coup, on laisse se préparer. Mais la maman n'est plus. Ça fait très mal. Merci beaucoup. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Papa, tout le monde a lié à matanga awa ya mama Kapi. Sango liwa ya mama Kapi. Ou aimé qu'on le nini. Relation ni bozaki na mama Kapi. Pour moi, mama Kapi était beaucoup de choses. Elle était beaucoup de choses pour moi parce que je suis avec Maman Kapi il y a à peu près 20 ans. 20 ans qu'il est avec moi à l'église. Elle est restée attachée à moi dans les biens tout comme dans les mal. C'était une maman, même si vous voyez sur les réseaux sociaux, na bandimi na biso nyonso ba publier pour na Makapi okoyoka ke témoignage à Makapi. C'est une maman exceptionnelle qui n'avait pas de problème na batu na ba oyo ba yinakie na ba oyo ba yinakie te azaki na bango malamu na ba oyo bazalaki na ngai na ba oyo bazalaki na ngate. Elle était au centre.
C'est une maman que pour moi, mon cœur saigne, comme je l'avais publié. Alors j'ai connu Maman Kapi na canal ya Mwana Naye Templar. C'était en 2020. Elle venait de perdre son mari. En 2000. En 2000, oui, excusez-moi. En 2000, elle vient de perdre son mari. Nani Jonathan, que vous voyez ici, déjà un grand monsieur, il avait que ses 3 mois. Biano avec 4 ans. Quand ils ont commencé à prier avec moi. Alors, na canal, il y a moi, na kotaki kana na Victoire, na avenue Victoire, papa Koufi. Alors, je suis arrivé à la maison. C'est comme ça que je les avais prêché, amené à l'évangile. Et Maman Kapi, à cette époque-là, elle avait une maladie qui ne se terminait pas. Azaki obela une maladie mokona mutu awa. Et quand elle avait vu les miracles de la guérison, il y a quand son mari avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Tant que mon miracle, kisi ya mutu ici la kate. Mais tant que mon miracle, c'est comme ça qu'elle est restée attachée à l'église. Elle a été baptisée par moi. C'est vraiment triste pour moi. Vous me voyez souvent. La nuit, je suis ici. La journée, je suis parce que j'ai perdu Mokoya Mutuya. Et dans la marche, quand on a commencé avec elle, c'est alors qu'on a comprendre que sur le plan biologique, elle est aussi de mon village. Elle est aussi de chez moi. Nous partageons, elle était d'Endemba, moi aussi d'Endemba. Vous voyez à peu près ça. Alors, je suis resté avec elle comme ça, avec toute sa famille. C'est moi qui fais presque tout ce qui se passe ici, dans la famille, comme papa. Alors pour moi, Maman Kapi était beaucoup. Quand moi j'ai publié, j'ai dit qu'elle était ma grand-mère, parce que moi, aussi, Mireille Apesinga Pekombo. Elle était pour moi ma grand-mère, elle était ma grande sœur, elle était ma fille bien-aimée, elle était beaucoup de choses. Message que lancé na bana msusu na famille mukwa nyoso na ba bazali banda mboka. Famille mukwa ina ba yo bazali na ba bazali banda mboka, c'est que moi je peux leur dire et que ce qui moi na alandi bizali ya maman a été et kozala mabema ka satan zamba ko sepel na été, parce que la maman, la première ou la plus grande des choses que j'avais constaté en elle, c'était l'amour. C'est une maman qui aimait tout le monde, sans exception. Vous vous imaginez qu'ici, il y a eu même des enfants qui étaient dans mon église. Vous vous imaginez? Alors, Bazal na Bolingo, il y a famille Mobimba, Bazal na Elokomoko. Bayeba ke soki ba semer division katina bango, ça sera une manière de cracher la mémoire ya maman na bango. Alors ce que je peux leur demander, unité et aussi rester attaché à Dieu, parce que votre maman était une femme de prière. Aujourd'hui qu'elle n'est plus, prenez-vous aussi en charge. Restez attaché à Dieu et Dieu va vous faire grâce. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Mon
tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokealela mpona nini alela mpona nini tango eza koleka tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin et Bea tala tango ekoleka nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka kaka nde nayebisa bino. Je pense que tokomi na suka te mais mpona lelo namoni ke tokomi kosukela nde awa parce que tofandi toujours toza toujours na kati ya Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala bato bakokende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Tala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Marie
asi akena ye misa mungolo we tala tango ebebi ye o papa de baba si akendaka hey tango eza koleka ale moloto we asi akendaka po tango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akendaka tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akendaka tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa bangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka moto mbongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka engela bomoi na yo epana yawe tango ekomema ndengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekoleka moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekomema tango ekotika moto te engela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais l'engela bomo moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokitango eza koleka nalela mpona nini nalela mpona nini tango eza koleka tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin et Béa tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe